mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes nabiso ya les ali émission moko nako sala réflexion moko nabino ensemble parce que toza ba yumate toza présent un noko quinoa donc biso mutu moko ko yo binela biso na zolote mbombulu moko boye bo ya komona na ba marque moko bo soki marque nini bazo faire croire biso que bato babeta ba 18 ans basala eloko te ke baroya ko zonga lisusu basala eloko mais président de la République na epsa bino ke azali na mission divine mission o nzamba pesi soki nzamba pesi mission ako permettre yo okendeti na suka donc bato lokola oyo M23 oyo bobi M23 ezeloko moko coquille vide oyo ezeloko moko basala yango na Kagame na Kabila. Donc, ezali clair et net, président bandoko le bango banda kala, batu bandoko boule na ba marque moko boyo azoko kama kamuta zo funda batu lelo bomoni kindoki na yango donc ba opposant net ba diongo donc ba katumbi ba nanga baza ba charlo bazali batu moko oyo peuple congolais il faut abosa na bango donc libela timukileko sila parce que baza ba faux batu ba fiti ya kosakanate ba lingi kongote donc ironie du sort na robete la bino ba masolo pour comprendre que bato wana boko pesa bango confiance te. M23 boyebi ke ezwaki ba arme donc toujours le bana ba marque sikoyo pour comprendre Kabila face na esiko arrivé c'est face na parce que abandoko melama na sima Kagame sokoli maboko parce que mboka na e mia ikoti donc lingi susute yango na epse Kabila donc développer masolo yo moko M23 boyebi ke ezwaki ba arme contre Kabila. Donc, parce que Joseph Kabila, bango balobaki M23 a respecté quitté, ba corps oyo, ba signé ki na ye le 23 mars 2009, ba arme, pour ba bundisa Kabila. Lelo, le même Kabila, ba yambiye, na esengo kuna, na Goma, esika ba terroriste bazali koboma bandeko na biso ya M23 ba yambiye parce qu'avant kota na Goma na minute yonanga toko die côté kunate donc avant kota na Goma il faut le kana kota ba Rwanda donc bato ba bundela kiye bazola kiye ba arme na 2009 ba lobike donc ba respecter ba contrat na bangote lelo ba ke ko yamba ine sengo na Goma po akoti kuna ironie du sort donc bon comprendre kaka ke pour comprendre que babi loko ya M23 ezali Kabila yemoko na Kagame mutu oyo na 2009 bazwele mandoki babundisie le même mutu aiko kota wana 2025 après kovanda kimia Kagame albino masolo na yo donc biso to kota kasote parce que biso mpia komunye koti na mboka na biso bayambie nesengo donc bino moko ka bobule. Sikoyo, Paul Kagame, président wana, ya Sorodiongo wana, na novembre 2012, Kabila a bengi peuple à se mobiliser contre M23. Lelo, après 5 ans, après 5 ans, il y a silence depuis 2020. Même Kabila wana, Aza, koyebisa biso ke M23 bazali na ba revendication moko légitime. Donc Kabila lelo abani koyebisa biso ke M23 olia condamné bango ndenge bazo barrer batu na biso kuna neti ye aza mutu na biso te alobi M23 lelo pona ye baza ko revendiquer
masolo moko ya ba revendication légitime. Ezali vraiment pasina maona motema bato ba zalaki ko boule ou bien bazalaki seko na ebité atako tout donc li kondango Kabila tikila ki bino na ba marque moko bonginda eza li kondamboka na biso boko ki ko sala li compate na étranger pona ko boma ba ndeko na bino moko donc et puis siko tokoti na Moïse Katumbi bobi ke Moïse Katumbi Moïse qui dit Moïse Katumbi eza Kabila donc Kabila Moïse Katumbi ba bebanaki parce que Moïse Katumbi amela Kabila masolo moko ba minéré yango na moni ba bebanaki soki yango te donc bel bazalaki na bango ka bandaka la moni ndela niveau ba bebanaki ti kutu Katumbi bango bare moni bazonga na susu na Kabila omona ke li kopa na bango de diona et koki ko silate parce que so bakanisi ba kopo basala ba minéré donc koki ko silate Moïse Katumbi na 2015 ti na 2017 aïsaki biso ke Kabila azali incarnation ya mal. Aujourd'hui, Monsieur Kabila, il doit faire son examen de conscience. Il est resté au pouvoir de 2016 en 2018. Il a trahi la constitution congolaise. Il a trahi le peuple congolais. Il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le deux Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal. C'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Pour moi, les Judas, c'est Kabila. Lelo, donc Tomoni porte-parole il y a Katumbi. Yemoko azali ko annoncer avec sentiment moko vraiment ya esengo que azali satisfait azali na satisfaction na retour politique ya Kabila marka koteli nanzela ya Goma wana ye akoti nanzela Rwanda pa koma na Goma donc esengo ya kosakana tendenga zongi na scène politique donc azali ko sepela na présence na ye na kati ya Goma donc vraiment bino moko boule ya wana nazo bete la bino masolo pour comprendre vraiment que bato oyo ti lelo bazala kisima na bisusu ba rejoindre ba nanga kuna na Goma do parce que nanga égale Kabila égale Kagame donc yo okosangana na bato ya wana penza bato ko ba nanga na penza il faut ko barrer bango penza donc parce que donc vraiment na éviter donc président na biso azamwa na Nzambe atiaka mabolongo na ena se botalaka présence doit pouvoir donc nakati ya stade donc sangisa basali na Nzambe nyoso apesa Congo na biso na maboka Nzambe ezalaki masolo moko bato bamona ko net le yenge ezalaki jeté président de la République ya mboka apesa mboka na biso na maboka Nzambe. Tovanda kimya toyoka. Chers frères et sœurs, chers patriotes, bandeko basi pe mibali, bana nyonso ekolo ya Congo, je vous salue dans la paix du Seigneur. Avant de lire le message que nous allons ensemble adresser à Dieu, je voudrais demander à nos compatriotes de faire une réflexion pour que désormais, chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu.
Chers frères et sœurs, je m'en vais lire à présent la prière et la proclamation que je vais faire au nom du peuple congolais à son Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans notre pays, intentionnellement ou par des simples erreurs. En tant qu'autorité, moi-même aujourd'hui, j'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre les faibles. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été de bons gérants des richesses que tu nous as données. Pour tous les péchés que j'ai énumérés ou non, même ceux que nous avons oubliés, pardonne-nous, Seigneur. Exauce nos prières et guéris notre pays. Éternel notre Dieu, ton peuple et moi, te rendons grâce car tu as manifesté ta bonté envers notre pays. À la place du chaos, tu as permis une passation pacifique du pouvoir et tu nous as donné la paix. Tu m'as fait confiance en me donnant le privilège de conduire ton peuple durant cette saison de grâce. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce beau pays que tu nous as donné. Merci pour toutes les richesses du sol et du sous-sol. Merci pour tout le potentiel humain ainsi que toutes les ressources de tous ordres. Pour tout ce que tu as fait pour nous
que j'ai énumérés ou non, nous disons ensemble merci Seigneur. Le moment solennel est arrivé, le président a adressé Merci. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Au nom de tous les enfants du Congo, de tous les enfants de Dieu ici présents, et ceux partout dans le pays, moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. En tant qu'enfant de Dieu. Les paroles du président de la République, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été dites sur le Congo et j'annule toutes les malédictions. Je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais. Le Congo est béni et prospère. Donc le lot comme on a makambango donc ezala ki li sekité bato on a été li seki ezala ki li sekité. Ce qu'on a 2016 awa Bota suko Charlot parce qu'il y a opposants oyo ba politicien mingi ba koma ba Charlot do ba politicien ba marque ba papa Tshisekedi de reste mémoire ba pauvre têtu oya Lelisa Mobutu bazala rasu tetala na ba Charlot neti ba Frank Diongo na 2016 Frank Diongo aloba na biso ke Kabila azali dictateur sanguinaire abandaki ko préparer ba char na na RDC pour et barré batou donc et barré batou surtout ndenga bandoki ko fiakolaye par rapport il y a projet au azala qui na ngotanga zolunga asala dépassement il y a délai constitutionnel boyebi marqué Frank Dionga bandoko niata bandoko sasa Kabila on s'est trompé cible était na comprendre qu'on s'est trompé cible les a Félix Tshisekedi dit cible à Congolais aujourd'hui l'ennemi commun ce monsieur Kabila. Je reconnais Félix Tshisekedi comme
comme le seul président de la République démocratique du Congo. J'étais parce qu'il a commis obstacle pour la démocratie, pour l'avenir en Mboka, mais pour la construction de dessin en Mboka, Bolama Mboka. Ozolo baza obstacle pour la démocratie, mais les loyo, makambozolo baana soki tozali ki na régime dictatorial, mais après mission bakoko kwangayo. Non, il faut que yeba, omoni, Frank Diongo na mboko yo aza symbole ya démocratie, symbole ya continuité à combat ya Tshisekedi na ya Lumumba pour la démocratie. Oyebi ngai naza parmi bato ko bamundimi na mboka oyo aboya kozwa manduki. Bolinga tozwa manduki bobi bato batango balingi vraiment makambo échanger. Parce que Félix a continué na mauvaise gouvernance, il y a un régime oyo biso to bundisa kana papa nae. Donc Aza à peu près le roi Kabila. Aza ndenge moko dele osokotali gouvernance à Félix na Kabila. Kabila a été le moindre mal. Nande bazo géré mboka. Félix est Aza mabé na gestion kolika Kabila. Donc Frank Diongo a ko jamais ko trahir mboka. Drapé du drapeau de la République démocratique du Congo, Frank Diongo, figure de l'opposition à l'ancien président Joseph Kabila, savoure ses premiers moments de liberté. Le président du mouvement lumobiste progressiste bénéficie de la grâce présidentielle décidée par Félix Tshisekedi qui devrait concerner des dizaines de prisonniers politiques sur 10 jours. M. Diongo avait été condamné en décembre 2016 à 5 ans de prison ferme pour arrestation et détention arbitraire de 3 militaires de la garde républicaine. Des accusations que lui et ses proches ont toujours rejetées. C'est un prisonnier politique d'un individu. Il n'a rien fait. Il a été arrêté injustement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la joie très immense de venir prendre l'honorable Frank Diongo. Le président Tshisekedi a promis de faire libérer les militants des droits de l'homme, surtout ceux arrêtés lors des manifestations du 30 décembre. Une bonne fois critiquée par les associations de défense des droits de l'homme justement, qui observent toujours des arrestations de leurs militants depuis l'élection du nouveau président. Fachi Azali pire que Kabila. Vraiment, vraiment. Donc, il y a un président Nabiso Kaka, donc tout c'est toujours présent. Ou azo banga nzambe, ou aza vraiment moté mamoko. Donc, on peut croire que tout est kaza politique. Parce que, batumsu bozali ne bien tant comme politicien là, tu face à politique, vous comprendre et tout. Mais présent Fachi Sobo Soane, vous sentir, azo Soane, tu montes normal. Parce que politicien azo solo mamakamo ozo comprendre ma solo abete mbeba Fachi ataza présent azana be yomo azana ngobo azo gérer ba makabebele metant bo soane ozo sentir aza mutu kaka neti biso. Donc Frank Diongo a utilisé beaucoup ba memi na ba jugement makila donc perfection à côté mutabimisi président de la République na biso na suka awa ayeko déclarer que président na biso Fachi Beton aza pire que Kabila. Vraiment, ils allaient pas si na ma motema. Tout comme na 2023, na février 2023, Corneille Nanga, Charlot, Azalaki na Seni, Charlot Neti, donc Corneille Nanga, donc parce que baboto la qui est carré minier na e oyo ba pese ke na Kabila. Parce que c'est mon droit. Je le récupérerai même après 20 ans. Et je l'ai dit devant, je l'ai dit à Chilombo lui-même. Je lui ai dit, Monsieur le Président, cette mine est à moi. Même si je mourrais aujourd'hui, mon fils le récupérera ou le redemandera à ceux qui ont fait ça. En février 2023, Corneille Nanga, lors il y a présentation, il y a programme, il y a parti politique, naïe Frank Diongo a condamné ouvertement agression au RDC par ba rebelle au Bazakuna. M23 a condamné Kagame, Lelo Nanga, Aza, au jouet qui pantenaye marionnette, ya Kagame na agression au Yamboka na biso na ba Rwandais. Donc muta condamné qui
agression wana po bomona kaka ke bananga wana donc qui rébellion na ye wana wa komi rebelle eza kutu face na ye te donc aya par ba intérêt na ye personnel lelo ye Pantin marionnette parce que yaza na armée tazana le côté donc ye azali marionnette ya Kagame na Kabila donc bo boule kaka lelo bozo mona donc mutu lokola nanga wana koki koyoke la yata mawate nanga donc il faut chaye il faut penza ba lekele il faut daye talaga nanga ndenga bomisi batu combien abomisi batu combien oyo bandeko na ye moko congolais azobomisa bandeko ne par intérêt personnel azongi la biso susu babula ba Rwanda botalaka gouverneur oyo ya Tchaki kuna tango azwaki na Bukavu na Bagoma tala ba joana ba donc en tout cas nanga so pe na vandi pe na boule nanga pezo ko croiser bo donc vraiment ko loupé te faut ma solo penza solo parce que ba nanga na baza penza ba faux batu ba lakisi penza face donc baza vraiment ba faux batu. Donc vraiment, en guise de conclusion, tous les sabino boulé. Na makambo tout na epsibino vraiment oya kozala pour nanga ou bien pour Kabila. Na ebité soka zana ki mbendre na niveau ni donc ba ko sabino te. Ba ko sabino te be nemi na biso bango wana to expliquer bino. Bula M23, ya Katumbi, ya Nanga, ya Diongo donc ba Charlo moko ya haut niveau. Donc lelo ba oyebisa biso ke bangonde ba ko libérer mboka bangonde ba ko sauver masolo oyo salama na Fachi donc Fachi azo vaillérien azo sala de l'autre côté donc Fachi banda côté na pouvoir azo ko bunda ka se ko bunda bulo penza vandi sa penza tempo avant de calmer zate donc azo ko bunda sa ko bunda yangwana vraiment que ceux qui ba guerre aussi li Fachi photo bouler les constitutions to changer constitution siko to vandi sa penza masolo bien donc pe kune komi durable to vandi si pour penza donc gouvernement mombamba mo pia donc aucun pena masolo dirait parce que zo bunda ti okota ko bunda kaka ko sisi makamba Kabila pour Kabila balusi face à quand ça yo zo pouvoir ko kita balusi face à côté makamba ba M23 ti les loz ali ko bunda vous allez ko bunda kaka entre tapes au travail donc on il faut travailler na pepele donc tranquillité ya ko sakanate constitution to changeant to longo di ba masolo a faux to changer ma masolo ale masolo zongi mombamba to bandeli tout à zéro gouvernement asika masolo to asika donc vraiment bo tchana mitu na bino ba mona biso ba mbendrete Kabila Katumbi Diongo M23 Nanga pour ne citer que cela baza ba faux batu baza ba très baza batu o balingi mboka te ya wana vraiment na linga ina timbisa bino na masolo na yebi vraiment ke boko landangai na bokebi ndenge bo landangai na 5 minutes donc tokomi na suka ya 5 minutes na biso ya lelo ndenge na yebi kaka na yebi saka bino na suka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Surtout comme Nasuka, avant tout ça vraiment ba dédicace na biso ba remerciement na biso to kopé ça binoka nouvelle o ezali triste o bana ya Seine-et-Marne kuna 77 na France na département ya Seine-et-Marne 77 77 plus précisément na Damary Lélis Kangama na Melun. Donc to bungisa ki ser na biso na kombo ya Léonie babenga kaye babando ki kobenga ye Saddam Hussein mère Saddam Hussein andoko lamba na ba terrain ba makayabu ya bien femme moko vraiment gentil atika ki kaka biso avant-hier donc vraiment tozali ko présenter ba condoléances na biso le plus émis na famille na ye. Donc Mayala et puis na bana tout ya Damary Lélis vraiment pesa kingai nazali na Kisasa mawa wana zalaki vraiment pire motu ya vient na ngai dakin kulutu donc vraiment balela ki kulutu na ndenge moko ya GT wana zaki staff na ye donc vraiment to kwa ko tika ngo boite to zo la kaka programme petit na nga lourd waje donc sans oublier Kevin Ngadi donc vraiment boza ba programme mieux surtout to refaire passer ango et puis bo sanate le 30 juin zali jour il y a indépendance na biso ba makabezo salama partout na France plus précisément na région parisienne na banlieue proche ya Paris na terrain ya Bobigny football et kolega kuna tournoi moko ya indépendance ba commune mieux surtout ba ko beta na suka na ba opesa coupe na commune oyo e ko gagner zali organisation moko ya ndeko na biso patriote munene Pacheli Mikobi. Donc vraiment sikoyo to leki na ba remerciement na biso to banda toujours honorable Jean Moutala na Londres honorable Jean Moutala na moi sina merci à trop
Olivier Massamba nakata à Londres, na mwasi na ye, merci à trop. José Kane qui kakamene, l'ancien Bogard, José Kane qui kakamene, merci à trop. Nakati Espagne, Beloti Mavungu, vrai chéri, merci à trop. Tozongisu nakati à Londres pour nous sa maître Weramukuna, le maître des maîtres, maître Weramukuna. Merci à trop. Que isiko nakati à Bruxelles pour nous sa petit sœur propre Poutou de Yalola. Merci à trop. Toke isiko nakati ya Kenya kuna na Nairobi pour nous sa Kelly Kalonji. Merci à trop. Na Afrique du Sud, Tokopesa Mbote, na Roger Bamba, merci à trop, Tokei Nakati ya Namibie, pour na Tokopesa petit frère propre, Babi Lumumba, merci à trop, na Paris Kuna, Tokopesa Mbote, na Stéphane Jokol, maître Stéphane Jokol, président Bob Masala Namuka Jiwetu, merci, y a trop, to Tikali toujours Nakati à Paris, pour na Tokopesa la duchesse Claudine Kanja, la duchesse Claudine Kanja, merci à trop. Toye awa nakati ya Kisasa, bazali bato, bazala ki nakati ya poto, tozongi na Kisasa, tozali kopesa John Kaniki, Jean-Claude Kaniki, merci à trop. Narcisse Kalamba, merci à trop. Mastananga, le DGA, na RVA, Louis Blaise Londolé, le fasciste par conviction. Merci à trop, Nababoul, na yopesa nga pour na émission, donc vraiment, na sépilatoire, vraiment, t'es mon frère, donc, l'onkoi, merci à trop. Tokei siko, nakati ya Benin, mais azali, awa, petit nanga Saolo, Jijimbele, petit frère propre, Jijimbele, merci à trop, Tokei siko, nakati Afrique du Sud, pour na yopesa, petit nanga José Bantessa, petit bazoa formation accélérée, José Bantessa, en Afrique du Sud, na Cape Town. Merci à trop, Tokobo Sanate, Nakatia Suisse, pour nous repérer Mbote, na, les philosophes, Namwasinaye, Eddie Edo, les philosophes, Eddie Edo, merci à trop, Toko Sugisa, Bobi, Tosugisa, toujours, na Dorotolo Nabiso, Jean-Paul, Djamba Kaoudi, na Paris, Jean-Paul, Djamba Kaoudi, merci à trop. Donc, c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Nous allons donc vous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas, restez toujours connectés sur Kleboa original, mais Naïb Sarabino ke na suka bobo sanate, Kanambe Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément